Bonjour, bonjour, na balandi nyonso ya Bidor TV. Mama Bijou na yeka pona kopesa information. Toza na sango ya mawa oyo ekweleli biso lelo le 10 novembre et le 10 décembre. Epesi pasi makasi kobungisa ndeko na biso, star na biso, star a munene na mboka na biso Congo na kombo ya Mama Tchala Mwana. En tout cas, epesi pasi makasi. Mama Bijou na lieka kana souhaiter mes condoléances na famille biologique na ye, na ba congolais nyonso na ba congolaises nyonso. Vraiment tolela ensemble balobi lelo ezali ya ye lobi ekoki kozala ya yo. Vraiment mes condoléances na famille mobimba de ma part. Courage na mutu nyonso to akozala blessé lokola Mama Bijou. Vraiment notre sœur, notre star. Wa sepeli biso na kati ya Congo lokola Mama Tchala Mwana. Que son âme repose en paix. Nouvelle moko pesa ngo ya mawa na eli yango na eko pesa bino liboso baitando ekie na bino ya disparition ya artiste musicienne na biso na kombo ya Mama Tchala Mwana oyo awuti kotika biso le 10 décembre suite à une courte maladie. Information eza confirmée et pas mobile na ye mobile ne moko a confirmé le biso information à temps réel. Bandeko Tchala Mwana, Mama Tchala Mwana aza musicienne ya mukiete. Mama Tchala Mwana azali musicienne oyo abeta oyo ayemba banzembo esepelisa monde entier, esepelisa pe ba mikolo parce que mingi azaka na style ya banzembo ne ya ba mikolo kwa. Bonjour Irène Moussaki, okoti o like vidéo. Si je me rappelle encore, ezaki na prophète moko bimaki alobi que azomona na mois de décembre oyo une grande musicienne a otika bisome a déterminer qui ça peut être qui. A déterminer qui au moment oyo ba musicien, ba artiste nyonso boza en deuil, bo luka kocha kimia. Bobima non na ba polémique. Ba Mama Tchala Mwana pe à son âme azali patrimoine ya l'État. Azali patrimoine ya Congo. A salé la peuple congolais, a contribué à quelque chose. Na mboka na biso Congo. Donc azali maman oyo, il faut to rendre ba hommage. Na ndenge ya bien. Faut pas to kota na kati ba bêtise. Malgré disparition na ye, toko yoka makambo ekobima. Parce que biso mutu akufaka ne pambate, pa na biso liwa ya naturel ezala asute. Et comme ka so mutu akufi et comité akufaki pas akiboye. Akufaki pas sala kiboye. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a une personne qui m'a appelé. Maman webi po ani Tchala Mwana akufi, ezelo ko na kobi misona direct ROT. Parce que ezelo moko ko sape prison. Et famille no bazangi yo. Alors na minute oyo toko lela na ba artiste toko kabola mawa na ba artiste musicien parce que oyo eza deuil national. Disparition ya Tchala Mwana eza deuil national. Eza deuil national parce que tout le monde ayebaki Mama Tchala Mwana. Tout le monde ayebi Tchala Mwana musique nini o Tchala Mwana beta. Mikole ute koleka toyokaki ke Mama Tchala Mwana akufi et azaki malade. Azaki gravement malade. Et Mama Tchala Mwana so totali bien. Kombo na ye ezaki vraiment sukoyokana te na ba réseau et bande sukoyokana te. Or que elle était souffrante abandaki obela. Et voilà aujourd'hui, c'est Dieu qui donne et c'est lui aussi qui reprend. Nzambe nde mutape saka pema bomo et paye mutaboto la pema na bomo. La Mama Tchala Mwana comme il faut. Parce que c'est un artiste où il a servi Congo. Disparition na ye et interpellé par artiste moussous. Disparition ya Mama Tchala Mwana et paye sa artiste ba stikali conscience. Botala. Mokilo eza ya biso te mokilo eza ya Nzambe. Kolala kolamuka eza habitude te.
lelo olali olamuki kumisa nzambe, lobi olali olamuki kumisa nzambe, parce que liwa ere eyaka elakaka te, eyebaka pe te oyo aza mokolo oyo aza mwana moke, liwa eyeba eloko wana te, liwa eyebaka eloko wana te. Donc mama tiala mwana ayebaki te ke lelo oyo akozala na ye susu envie te, ayebaki te, abande kosatendre kutu nango te, ayebaki te ke lelo akotika mokili, non ayebaki te, ayebaki te parce que abande kosatendre nango te, ande kosatendre nango te. Tokumisaka nzambe na ba circonstance nyonso, il faut to glorifier le Seigneur parce que ye nde azali maître ya temps pe ya circonstance. Tokumisa kaka Seigneur. Eza na photo moko ya mama tiala mwana oyo mama na biso journaliste Mami Lela akendeki ko rendre ye visite na kati ya hôpital yango oyo, photo yango yango oyo bomona vraiment que santé ya mama tiala mwana ezalaki lisu bien te. Wana consœur na biso journaliste Mami Lela akendeki ko rendre ye visite na kati ya hôpital ere azalaki hospitalisé, arendraki ye visite mpona koconsoler, kofortifie, kopesa ye makasi. Nzoto ezeli opamba mabele mokonzi nyonso tosalaka na se ya moyo, tokosala lolendo, tokosala nyonso oyo tokomonaki eyesepelisa biso me mabele mokonzi. Bandeko numero eza épinglé, oza na mposa opesa baintervention na yo, en tout cas numero eza épinglé. Lelo oyo toyebaki te ke mama tiala mwana akokaki kotika biso, non non, toyebaki te, mais Dieu a décidé autrement. Tomilengele malamu, tokomi na ntango ya suka. Mpona kozela baenlèvement eza kaka te fo ozela nzambe ayeya te, oyo nyonso esalama eza baenlèvement. Donc tokomi na ntango ya suka, tomilengele malamu, nzambe toyebi mokolo te, toyebi mpe ngonga te. Jusque là vraiment bapesi biso, jusque là mobali na ye ayeka ko confirmer na réseaux sociaux que c'est une courte maladie. Oh eza confirmation mobali na apesi. Toko rendre ye ba hommage, toko lela ye comme il faut parce que elle a servi le Congo, aza patrimoine ya Congo. Donc tokoki te